confiance na binote banda lelo nini piggy bank ndenge le en anglais piggy bank na français na yebi na ngate mais liyo ba ka kibe o ezali ke bakangi yango ko ya ko tsaka bongo place wana le bisika o mama ani poto tirer conclusion ba prophète na première section ya conclusion eza eke Néhémie ye moko azalaki en charge ya koconduire siko projet yango azwaki ida bien Néhémie wana siona eye kotongama na nsima baprophète ya Néhémie Néhémie mpe azalaki na ye prophète ete mingi balobaka te prophète Néhémie tanga histoire na ye obadia tanga histoire na ye tous ces gens Daniel toza ba prophète eloko nini Daniel asalaki ko sino te kovanda kana pembeni ya mokonzi na Bukodonozor kosunga ye koyeba nzambe ya Israël kosunga ye kointerpréter bandoto ba grand prophète mama ali jusque là tokolobela bango te mais okomona ete batikalaki na bango kutu déjà kala kuna ba Jérémie ba Ézéchiel ba Eli presque bango toyi ko compter vraiment ba grand prophète tout le reste banda Daniel ti mokana nzambe ko silela bazalaki lisusu ba prophète dédié te soki bazalaki ba prophète dédié bazalaki pe na liste ba grand prophète te nde oza komona mokanda ya Malakai ntango yo komama presque 400 ans de 400 ans ntango baye ko reconstruire mur ya Sioni ti koya ya nkolo yesu l'Israël ezalaki na prophète moko lisusu te nzambe apesaki mokongone na Israël alingi su koyoka kombo ya Jérusalem te alingi su koyoka kombo ya prophète te ti koya ya nkolo yesu ekolo yesu ntango ye mama ani sa yango na mutu ete nini esalemaki mpona bapara na ye kaka joseph bazalaki na église ya synagogue ya Jérusalem nde yango wana jésus christ aza koya na Jérusalem likolo ordre ya bapara kaka parce que à 12 ans mwana faut obéir na ordre ya para après 12 ans na Israël ozasu mwana te koyiko simba arme oyoke na guerre oyoke bala oyoke koma roi yango na à partir ya 12 ans jésus christ abandi ministère na ye totika komona makolone kwatu na Jérusalem te jésus christ soki na Jérusalem le jour à Pâques kaka pope yake no reni na ye mais dire que wa compter na mongwasio ni wana d'ailleurs na mokanda ya nzambe na église ya Philadelphia na Apocalypse 2 alobaki nini fungula ya roi David ya Sioni ekomi na maboko na ngai c'est pour vous dire que nzambe alonga na Israël na cadre ba prophète depuis temps oyo ba prophète ba mona misala ya nini ya mbongo mama ani ozala likambo lingo poser ngai question na place oyo potoke na conclusion na biso sikoyo na ba prophète nyonso wana est-ce ba prophète minene pe bazalaki ba prophète minene mama ani naza koyebisa yo baza existaki avant lopango ya Sioni etongama nde mama likambo yango ekangi biso presque ba épisode nyonso oyo po tokoma toya kosukela na mokanda ya Miche chapitre 3 10 na 11 ke bango nyonso baza koteya mpona nini mpona mbongo yango wana banda lelo mpe nasali nini nakangi mpe misala ya baprofete maintenant montagne ya Sioni bazokende kokonsoka parce que kuna nde baye kodécouvrir ke nini libusu ya kozela mbongo na kozopanza yango baprofete basilaki na ntango nzambe aye kopanza Israël na maboko ya Nabukodonozor na maboko ya montagne ya Sioni wana ekotisaki moyibi ya projet ya construction moyibi mutu esalaki ete misala ya baprofete nzambe akanga yango oyo atie tembe abenga biso ayebisa biso na taya ba Néhémie nani azalaki profete oyo atie tembe ayebisa biso jour montagne ya Sion na Nabukodonozor ayaki kobuka yango nani azalaka profete. Il n'y avait aucun prophète de Dieu à ce moment. 400 prophètes de Dieu bazalaka mais bango nyonso banani pas faux prophète miyibi bon soki 400 mais bango nyonso miyibi. Comment il y avait encore des prophètes à Israël? Et bon, on a tant aussi que Nzambe a chassé bango bakena en captivité. Tolanda makolo bango nyonso bana Israël bakima kina bamboka ya ndenge. Makolo ya Nzambe na Bible ezali wapi? Kaka na Babylone. Et pas nani? Daniel. Néhémie azali na empire perse. Makolo Nzambe landaki na ye na empire perse. Non, l'empire perse Néhémie pas azosala musala Nzambe kuna te. Azalaki même pas prophète na kata empire perse. Parce que na pembeni Artaxerxes azali kosala. Yo musala Nzambe yo prophète oyo employé te. Un prophète de Dieu asala na compagnie te. Un prophète de Dieu azala libre.
Mais Néhémie te coûtera kuna za kosala. Oui. Daniel et pas Daniel ça a amené et pas na baza kosala. La tanga Bible bien na mukana Daniel ya komona ba ponta ba musuba gouverneur pe kuna. Ba musuba za même ko travailler na palace royal. Ils étaient tous des travailleurs. À part ba moi ba na pension. Ko yuko mona o ya gauche droite. Azaki prophète so azaki prophète yebi sa biso na misani na asali. To Bible place na communiquer intel na jour. Na bukonomezo ayako panza mongo Sioni, Jérusalem. Donne-moi le nom de ces prophètes-là. Il n'y avait aucun prophète. Et bon, autant que Jésaïe, qui étaient les prophètes? Personne. Et bon, autant que l'apôtre Paul, on va travailler, dans le salon qui poste, qui évangéliste. Non, on va considérer comme prophète. Non, on va une prophétie dans Israël. Batinos, on va avoir apôtre. Batinos, on va avoir des disciples. Tout le monde était devenu disciple. D'ailleurs, Jésus a promis faites-les tous des disciples. Alors, faites-les uns des prophètes. Vous posez la prophétie, nini. Maman Annie, toi que nous vous répondre ou bien posez question comme ça, toi que nous vous répondre. Ndenge na lobby wa faux prophète pour na tango ko pe ko mona okepa prophète ba ko yebisa o yaka na bougie yaka na 5 bougies ba 5 bougies wana ba ko yebisa yaka na bougie rouge ya noir ya vert ba couleur moko ezake rare ko mona ozo comprendre o luki ba bougie omoni yango toke oyebisi bango en tout cas ba bougie ne so 5 na moni kaka ya pembe ba o ba couleur mususu na moni nanga yango te profita oyebisa OK lokolo moni yango te biso to yebi place ko mona nango pesa biso na bougie moko bien $50 ozo comprendre bon yo pose mbongo opesi tango kene bo sala musala profeta sala musala bougie okende komona bougie ya ndambo na beta salia muke penza muke o so kombe de mo ndambo mais ba kombe de bougie ba 5 kilo. Oh, c'est ça qui fasse comme tu donnes na kati. Donc oza ko supporter que banda tango ya ba de mayati na tango ya monvation ba ko panzango ba faux prophète bazala ti na data lelo na village na bino ya kiboko n'est-ce pas? Yes. Ozo continuer ko supporter que ba prophète bazala ko continuer ya ba trick na ba tactique ya nini? Ya mbon. Ya koteya? Non, ya ko bon. Question posée là, est-ce que ma prophète a minene bazalite ou bazalite? Réponse tanga ezali ndeko zo bik na papina yo mama ani koma ya okende kotanga na Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6 banana na verset 13. 14. Tina 15. Kuna balobete ya solo ba prophète minene bazali ba prophète mikepe basali nini? Bazali. Kasi na bango nyonso oyo bakangami kaka na misala ya business anini? Bon. Le même Jérémie a confirmé yango ete misala nini ya mbongo esa nini ezalaki kati na ba prophète o toza koloba Néhémie lisusu te Michée te nana confirmé yango awa Jérémie s'appelle comme le grand prophète mais Jérémie pe na mukanda ya Jérémie 6 a confirmé que il y avait encore des petits prophètes parmi les prophètes mais bango nyonso wana bazalika na intérêt moko ya nini bon oh Jérémie a zambi suko confirmé yango mama ni ndenge oti koloba partout que dans le monde makama kosenga pardon ezali te na sima ya un prophète il y a toujours un intérêt d'argent mususu frère na kosa yote bo ya na mbongo oyango yaka na mbongo selon âge na yo biso ba oyo ba 40 ko ke déjà donc fona pesa $40 siko kala so na bana na sana ba 4 ba âge na ba ko pusani so na kalikele ngamo déjà na zo pesa déjà $40 na ba tsa mususu âge a komi na ho donc na kalikele na 4 donc biso ni so na nda usiba to poto ke no ko pesa kombi biso kutu na décembre oyo na uta koyoka na frère moko benga nga pasteur na bango aza kosenga ete to komi na 2010 n'est-ce pas et que chaque mutifaya na une certaine somme d'argent pour totaliser chiffre 2010 pour battre bazo ba bénédiction au kota na 2010 pour nzambe ako akopambola bango ngai na komantaka ba makambo oyo basali nzambe mususu balobi te raison na lobelaka bongo te parce que ngai moko pe na telemaka na micro na ya koloba laka noka ko critiquer ngai mais na tikela ba frère wana molimo santu esala kati na bango bayeba kososola mais na yebi na ngani na balinga koloba na koti ko commenter sur makambo mosala nzambe mususu alobi te page wana na tikela bato baza kolanda biso bayeba que signifie ba prophète akene ko prophétiser que l'an 2010 autori ko kota ya moto soki bato ba totaliser chiffre moko te poto présenter pas na nzambe te na yebi na te soki nzambe ngo ayaka na
na pigi bank and hema ko sa ko ko na gayem ta ko decision pe matana lola ukoma ngai nazali mo pasteur te nazali pe prophète te na yebi na te na angu baza ko mona ngote ngai lo mo kana yebi ete na lobeli contre l'église moko te mais naza pe pour l'église moko peut o eza na prophète parce que na moni ete selon ma recherche biso to sali à moins que ba confondre biso ba prophète basilaki nzamba asilikalaki bango na jour bakenda ye kosala business ya koconstruire mongo wa sioni bongo bamoni misala ya nini ya mbongo batikaki parole yeye po bakende kosala nini bakende kokongola nini mbongo mama ani est-ce que vous comprenez manipulation ya baprophète comment ezali koyela ezoyela na ndenge moko mabe surtout oyo baage oyo mama nayo aza deja soki na soki ba 60 you know na ba age donc soni eza te ngai soki bakalkile na